Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté, et kokani na yango. Donc, mutunyo so koto koyoka basolo kitoko. Okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yangoyo. Donc, moussou se zate. Donc, boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele, donc sepeli sabino, et longola bino ma basusi banine. Donc, site na bino yangoyo. Boyoki yango, hein. Bisous, bisous. Bisous, 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 bisous. Bouloukou Yena Congo Suisse TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là, ça que Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna, tu dis qu'il y a une chambre fois de thé. Vraie information, c'est Congo Suisse TV. Bouloukou. Et yo quand sur le Congo Suisse TV. Tsunga. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Merci beaucoup amis internautes des Congo Suisse TV ainsi que de l'émission Carrefour des Étoiles. Encore une fois de plus, je tiens à vous remercier et à vous saluer parce que vous êtes très nombreux de suivre ces moments, cette émission. Toujours comme je vous avais annoncé que nous sommes là dans le cadre de notre artiste et comédienne Mado Ekila du groupe Simba des Présidents et Lombe. J'espère que vous remarquez que nous avons deux artistes et comédiens. Là, je demande à mon réalisateur de s'approcher. Nous avons deux artistes et comédiens et comédiennes. Là, je vois Mimi. Mimi est là avec moi. Mimi, salut et mes condoléances. Merci, papa. Bonne santé. Normal par la grâce de Dieu. Mado Ekila zali soute to moni présence na yo. Moi, ba impression par rapport à Liwa et Mado Ekila. Bon, Nzambe mtapese bisoye yé pas zui, topé sara Nzambe lokumu. C'est une grande famille au moment où comédien. Il faut qu'on assiste à Batuna Matanga. Tolinga ba fête, tolinga beaucoup plus matanga. Tala madole lo ya kufi au monde plein de monde mais ça tout ni mususu en lobana ebiete mais ça na yeza par rapport ya ba relation mususu na ngona groupe Simba ya ngoto ye. Mais ba kizara groupe Simba ke baza socialité mais to moni bino boye za diani. Non, non, dans la sociale. Il faut qu'on vérifie l'information. Au lieu de parler, il faut vérifier l'information. Soit on ici là déjà à la sociale, soit on péchant, on marina, on tellement ébélé, on papa Alain, baza tellement ébélé, balandara batuna matanga, bamona na peine en matanga. Moutoua koloba bon, on sait qu'il y a une landa batuna matanga. Place à boire chicha, moutoute yo y a qu'à présence non c'est tout. Merci beaucoup, on était là avec Mimi. Là je vois aussi Ange Maïcha. Ange Marisha, artiste et comédienne Zonzinga parce que Babi Mikolo est indépendante. De boy polémique. Ange, bonjour et mes condoléances. Bonjour Patrick, bonjour. Bonne santé. Bien, Junior, bonjour. Mado Ekila zali soute, moi ba impression par rapport à Liwa, ou ezoko melaka ba artiste. Ça fait mal parce que ce tolobi nombre ezoba qui sama oui, mais ba grand. Bagan basi bachaki moi pilier na kati ya musala tant ba okende boye ça fait mal parce que Mado tam su bato belé ba yebi été mpona nzonzing a joué na tonalité mais na groupe Simba ndeko jouer na normal ben impression ça qui ko perdre artiste o azali na ba talent na ye parce que avenir on doit promettre que lobby Mado pas ko épater ndenge ba su ba épater donc tant que to perdre boye ça fait tellement mal, ça fait mal vraiment Patrick. Moi conseil na ba o bazolo ba ke groupe Simba bara socialité. Bon conseil ezara balobi on ngasa la malamu asala oyo pe alingi atika na ye atika kolingate olanda muninga menga so ba bi groupe sur Simba bazara socialité nga en tout cas je ne crois pas parce que na makambu nyonso oyo ngana yebi oto kutana na na monde de théâtre ce n'est pas dit que groupe Mobimba ba ya ozomona mais soki déjà
Alain Amonani, peut-être si la Monani, pilier wana ba ko représenter groupe na bango. Et ça ka que mutu nyonso aza disponible yako zala. Mutu mso zala aza disponible te mais bande ko na mususu ba ko représenter groupe. Donc c'est dans ma cambre, tout le monde a déjà Irsil, tout le monde a déjà Sila, ceux qui tout le monde a Belleville, ceux qui tout le monde a Popine, donc ça déjà tout le monde a Mado. Donc tout le monde a déjà Mado parce que nous sommes dans un groupe, on a des familles na biso. Ceux qui m'ont se représenter mutu manko, c'est que c'est tout le monde va se présenter. Pour moi dans un souvenir à Mado, tu se retrouves dans le tournage moko ya Nzonzi, to lié nenge zala kaka bato baboyi na bango skola basani mutu nyonso asaki boye kaka swane basani te mais tovanda diku tomona Mado na zokanisa na milieu wana tovandaki Mado azalaki moins plus âgé que biso mais atelemaki aki azwi ne basani wana sans que aloba ake nango abandi osokola yango oso comprendre azongisi donc komikitisa wana nde eloko emarkanga donc so eti lelo vraiment présence nange se retrouve na matanga na ye eza mpona acte wana kaka oyo ngai ya vivra donc ntango nayoki akufi na ndotala ye mpe na groupe Simba ntango naomoni bapesi erole aopesa baconseil tu sens que ana baconseil mpe ya bien donc yango wana. Merci beaucoup, on était là avec, là je vois Mimi, Mimi Kabea. Mimi, bonjour et mes condoléances. Bonjour, merci papa. Tout le monde est présent na obsèque, il y a Mado et Kila. Moi, bah, impression par rapport à Liwa ou Ezoko Mela chaque fois artiste. En fait, moi je crois que Ezoko Mela artiste était Ezoko Mela ma beauté est belle, mais seulement que artiste n'est pas ebani mingi. Moni Mado aza artiste a ebani. C'est normal. L'artiste était moi parce que bato ba yebani ezo sala ko bongo. Mais bon, na yebaki Mado avant même qu'il y a des regroupes Simba. Parce que na yebaye na ba collègue na biso musu ba Sam Katokolo ba travailler na bango. Tant ba benginga ba singa ke Mado akufi vraiment ezaki esala epasi. Mais bon, nous avons bien tapé Saranzamba zui. Merci beaucoup, amis internautes. On était là avec Mimi. Nous poursuivons toujours avec les interviews, avec les artistes et comédiens et comédiennes. Là, je m'approche auprès des deux artistes qui sont là. Salut, maman. Bonjour. Artistes et comédiens à groupe Uni. Congo. Derman Kassongo. Moi, impressionné par rapport à Liwe Komeli Mado. Et ça là, capacité ya Mado atiki biso donc ça c'est là mutunyo surtout ma belende mon compte donc pas trop de commentaires. Et aujourd'hui tu vas prendre les sous nouvelles qui artiste et comédienne Moya Marie-Hélène Akoufi moi Liloba. Pas si kaka parce que biso ne ba comédien to kufe là. Mes condoléances na famille nyonso ba comédien nyonso me connaissent na bango. To le la kana ba o ba lela et ça li ka passe mais nzambe ka ndaye. Merci beaucoup. Là, je vous dis de rester branchés les temps pour que mon réalisateur continue avec le reportage. Retrouvons-nous juste après. Merci. S'il vous plaît. Merci papa. Obanda qui n'a biso et bande le Alpha la carte le col Emmanuel aussi qui s'est biso le col de winner de renversant de planter de planter au nom puissant de Jésus papa tika le bokolo nguya baby kamwa et ça le ricola bon la biso car il est écrit que ta main n'est pas trop courte pour sauver au nom de Jésus Jésus prié. Amen. Pour ça, au cimetière, il y a un bus là dehors. Et donc, c'est là tous les artistes. Donc, et un bus, il y a 400 places. Ils sont dans le cimetière. Alors, Baroyo, Bakokendete, bien à Simana Yango, Tokuta na Bissonio, son a Oshue pour la réunion. Na terrasse, il y a Arlette. Ou avec la patronne, donc la patronne. On va au cimetière bis de Libanda. Oh il y a bagotika là, tout na Oshwe na la patronne, il y a bakazé na baba. Bado
Amis internautes, j'espère que vous remarquez comment j'espère que bomoni ndenge nini artiste comédien pe comédienne baza vraiment kolela mado ekila ozalaki moko kati na bango aza su na bomo ite donc bake na ye na cimetière ya Kinkole selon ba information autozui vraiment là tosenga kaka na artiste comédien ba continuer kozala uni pe kozala social na lolenge ya boye que son âme repose en paix Mado Ekila bravo l'artiste Forever Mado Ekila ndebo moni eza mentionné na photo na e Forever Mado Ekila. Oui, la ka mutu nyonso. Ebeta kaka pa mutu nyonso. Donc toza batu, toyaki totika. Dans le coup la Mado Ekila kei et pekisi biso te ke to travailler, pekisi biso pete ke to sambela lisusu te poliwa ezali. Famille na ye en tout cas ba courage ebele ezanzila na biso nyonso, biso ba auto tikali to ebandeni to ko tambola po lobi na biso pe eye la biso karabo. Donc et loba Mike groupe Simba Bazara social te meto moni boye ebele ezadiani. Te groupe Simba Baza social. Comment on a artiste belé donc na habité ceux qui bazaki social te bonga mona ba lofita bijouté bonga mona ba fouramo sekate bonga mona ba zidanité bonga mona ba anjité bonga mona be sobete donc baza social ya moni ke biso pe to landi bango donc to landi bango poto le lande ko na biso o akufi donc baza social Badé Zebele, groupe Angadia de Ape Bazana Day, Marie-Hélène Pe Bazuide ya Mariela o akufi moi Liloba. Ah, en tout cas, Marie-Hélène na yebaki maintenant qui sous passe dans likamba oloba ezate poliweza la ka eloko mo ya passe eloko mo choka kaka batu to lobani na groupe Ngadia de ba uti su ko kufela artiste na biso uti kufa na groupe Marie-Hélène su ba bi artiste uti kufa donc eza passe mais bino ba fan na biso botika biso te boato lela vraiment na biso ba bito lela na ba o bazo lela to seka na ba o ba oseka ba artiste comédien ba kufeli to za pena na de to uti kunda ya Mado to lela sous tema ikala te to robimse bembe donc de to za bo ya pena passe mais na regretter ka pona moni ba chroniqueur bazate ba journaliste bazate lo nga lo vida bijou na si micro te donc eza pas cité bino bolanda kaka so bomoni ke mutu ana yebana makasa za nzonzinga bolandi te to landaka partout ngaso sim na micro te pona bena au travailler te po o akufeza camarade nanga ndeko nanga nde mtakufi bolanda kati ba chroniqueur ba monanité so ezaki o kingani bo mtakufa kinde bo mona tina mort ba caméra kaka boye mais tout le monde ba caméra ba bilombe apanzaki information ta ça ici ba réunion te il faut pas condamner ba non et bon on est nini yo na kati ya groupe la biso oh yo zali comme président ya groupe wana o taki ba photo ya Mado est-ce que ba chroniquer na kati ya groupe wana bazate bazali pourquoi pas ba ya ko sa ba interview wana ba ko sa ba mission avant ebembe bimabo ba ye ba salité so ezaki ke ba yoka ke kingani boye mtakufa ki boye bike boko ye boko mona banani ba ozala ana nde boye non
ezalaka te bino ba chroniqueur na lo ba bio ba chroniqueur ezalaka te ezalaka te que soki mutu ayeba na international akufi bosala ba interview nga bino to koma na bio musika. Merci beaucoup tozana artiste et comédienne Foura ya groupe Sans Souci. Foura moi liloba pona liwa ya Mado. Ah liwa ya Mado ça biso pasi ya Mado za mutu to travailler na chaîne moko na antenne A et ça la peine passe mais ba courage car na famille na ye na groupe Simba ba courage bene ba comédien nyonso po et mais apeka moko te zo bimemi balé mobimba estema ikala te zo bimé ça la passe makasi bo continuer ka ko soutenir biso ba artiste et ça la bien. Merci beaucoup Tozoko Bakaka na ba interview président DiCaprio Tomoni Pe président DiCaprio ya Maboka international président groupe Simba Andei. Moi un mot par rapport ya liwa ya artiste et comédienne Mado Ekila. Oui, mes condoléances na bisoto parce que biso bato kufele. OK. Nazo donc vraiment mes condoléances na bisoto séparation ça la rapasi. Yango moni bisoto toye pour na consoler famille monene Simba oya président Ilombe do bisoto tous ensemble quoi. Ko les bisoto musala na biso yango moni toye présent quoi. Donc mes condoléances na batoto. Merci beaucoup amis internautes Tozoko Bakaka naba interview et belé amour to moni pe amour yeyo amour yeyo poto zalai na DG pa ba Mado Ekila amour lelo Mado Ekila bazo kendo tiena lilita moi liloba poto zalai no déjà avant. En tout cas vraiment quand nento bandaki mpena yo to sukisa pena yo to kendo tiketi na suka. Merci beaucoup Tozoko Banaba interview. Là je vis aussi la présence de Dieu merci Sundiata Maniata. Sundiata Maniata, le monde de théâtre et de la comédie en deuil. Moi Liloba étant artiste et comédien. Nous sommes en deuil, hein? Nous sommes en deuil donc moi on a besoin de Tika Biso. Eza sango moko ya sengo te mais eza sango mawa donc ba condoléances kaka na famille biologique na ye et puis na tous les artistes molimo na ye nzamba ya mbango na kimia et puis mana kimia vraiment on attend sona ko senga na nzambe yango wana ka comme d'hab ba biso ki artiste akufi bosala moi ba réunion mais contrairement na groupe Simba baza ko acquiser ba baza socialité et yo en tant que expert na domaine wana que dis-tu par rapport à ba propos diffamatoires au bazoloba? Non omoni c'est pas dit que réunion faut ba benga tout le monde ba benga mokili mobimba non communiquer et pesamaki bato bazalaki elingolo bate que 2-3 personnes oyo tamso bazanga ki elingelo bake bangonde mutu réunion zalaki bato bazalaki donc c'est ça quoi réunion salamaki na compte ya groupe Simba bato bango babengaki bayaki donc groupe Angadia di Andestema ya zali souté et puis na tongo tozwi nouvelle ya Mariela o azalaki na groupe Le Réveil moi liloba na mabota o ekufeli. Wow vraiment yonde kutu mutu oza ko apprendre nga lisusu makambo susu na minute. Ba condoléances na tous les familles oyo ba perdre bandeko et puis ba condoléances na tous les artistes encore na ndenge bandeko ba oti kotika biso donc même nga moko kutu ba soupçon moko bimi na ba Facebook wana o sundia tanga koko tindi santa to motombeli na ba bio créer base na ko kunda o créer base nga batu na yebi yango te nga ba benga ko benga donc c'est ça quoi donc ba condoléances à ba famille tout. Donc tozolela mwambote na Fioti Ngoma ye wana kuluta baleki tarmaka mayele ya Fioti Ngoma motema ya mama dombonga. Donc je te salue là où tu es mon vieux. Merci beaucoup, nous sommes là avec Alain Mabana, l'artiste du groupe Simba. Donc Alain Mabana déjà corps Yamado et que na Lilita ba kize bino de trou le mot ba biboza socialité réunion za la kob na be ko benga artiste nyonso mais bino bo sali ba réunion na coulisse que dis-tu par rapport à ces propos? Merci za na regret mingi ya koyoka ba propos oyo na regret mingi ya koyoka ba propos boye parce que fait ne va pas faire invitation mais maintenant on va pas faire invitation. On a annoncé que groupe Simba a koufeli actrice na ba télévision na ba réseaux sociaux nyon soto tinda qui communiquer c'est ya ba collègue o ba monaki ke ba ko ya ko sangana
Oh bayaki bayaki. Oh bayaki te bayaki te. Ce n'est pas que le groupe Simba a que dans chaque troupe à l'andaka que tokufeli non. Tout ça qui communiquer et les kaki na ba télévision et puis na pièce na biso chaque lundi tout a toujours ba extrait et artiste na biso akufi. Donc wana za nango fausse information. Merci beaucoup. Là, je vois mon vieux, mon papa, mon coco dans ce domaine de l'art, mon prof. Donc, expert dans la linguistique, Kofi Mufunda. Aujourd'hui, le monde des cinémas en deuil. Vos impressions par rapport à la disparition de Mado Ekila? Ben, je dirais, la volonté de l'Éternel a été accomplie. C'est lui qui donne, c'est lui qui retire. On n'y peut rien, nous regrettons. Le fait qu'elle était avec nous, elle était parmi nous, c'était une comédienne. Mais bon, on espérait qu'elle atteindrait un certain âge, c'est-à-dire le 3e âge. Mais malheureusement, nous, on l'espérait, Dieu a voulu autrement. Et voilà, quand il décide, personne ne peut lever un petit doigt devant lui. Il a décidé, il a retiré tout ce que nous pouvons dire, que son âme repose en paix. Le président Faustin Soukare Lombe accusé de tous les mots qu'il n'est pas social par rapport qu'il devait organiser des réunions pour tous les artistes et comédiens. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il a organisé des réunions en coulisses. Que dites-vous par rapport à tous ces rumeurs? Je dirais tout simplement, les Quinois et les Quinoises, ce sont des balobiens, ce sont des balobiennes. Là où il faut se retrouver pour décider, ils ne sont pas là, mais pour calomnier, pour dénigrer, pour dire du mal des autres, ils sont champions. Moi, je préfère ne pas m'immiscer dans ces genres d'histoires. Merci. Merci beaucoup. On était là avec Papa Kofi Mufunda, Tozoko Bakaka, Namonipe, Maviokele, Mado Ekila, il y a groupe Simba, groupe donc Monde et Théâtre Andei, moi Liloba, par rapport à Liwa et Komeli Bartis et comédien. Ouais, on a rôle bakaka Bible le Bible tous les lanaba o bazolela tous ces kanaba o bazoseka donc groupe Simba babande kolela yango biso tout omoni présence à artiste et comédien nyonso presque awa ba ko assister bango lilo balanga yango. Merci beaucoup. Nous avons aussi notre réal David Poutou. Donc, Balobi, antenne A et Kolanda, groupe Simba. Réal, moi, un mot par rapport à Yamoko Yabana, Obande, Kamula, image, Azaï Sunabo Moïté. Merci pour la parole au Pessinga. Premièrement, nous avons présenté ma condoléances à la famille, il y a Maman Mado, et puis dans le groupe Simba. Pour moi, ceux qui n'ont pas été pour Mamado, Azalaki Malam. On a vu Bazalaka, ceux qui ont été et Komara, Balobama Bena été, Balobaka Bolamounae. Mais pour moi, David, na trouvé que vraiment na ma bête. À chaque fois, le président Lomba Bandé coupé ses rôles. Ceux qui n'ont filmé, il y a Zaki Kolinga Mingi. Ceux qui ont joué, Bolobaka nae. Ceux qui ont lobby nae te, au monde a bien été. Et puis ceux qui ont lobby nae, dengue yo lobby, au karosa et la yango. Malamu nae vraiment pour le tournage pas nangai ezaki yangwana. Liwa eza nzela mutonyoso. Bibezo le lobby, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Donc quelque part, surtout qu'un agent iso le lobby, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous sommes ensemble. Et quelque part, il y a lobby dans toutes circonstances. Tout glorifier, combonaï, pour yendeza, mettre à temps, paix à circonstances. Donc paix à son âme. Biso baonde to tikali. To sali la kaka musala yango bien et puis to luka. To ça il ensemble na bien pour na bokonza likolo. Étant réel et antenne A, à part groupe Simba, groupe Yangadia de Pestema, Zana Bomo, et moi Liloba, so Koloba Pe, pour le groupe Yangadia ainsi que Amourenyo sur la théâtre. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas si carnet aux Zoloba. Kobungisa, Yabiso, Bazaki un peu cher pour Nabiso, et puis pour Nabino, téléspectateurs, au Bozota Labiso, ils n'ont pas si. On a présenté plus qu'à condoléances, quand on a limité et la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Namoni Flore Makinisi. Flore Makinisi, moko ya ba partenaire na biso artiste et comédienne Mado et Kilaza et Sunabo Moïté. Naebi ke Mado aza moko ya ba grande sœur oboza ki ensemble. Est-ce que oza na souvenir moko oyo tikal nango pona Mado? Ah, jina mowabu. Souvenir eza ebele. Sœur nanga sokutani kana kula petite nanga monye la ro eloko bien ka $10 zwa. So na valise nanga na ko compter ko mata eze belé on a soma pana ya tekelanga donc apena sœur. So bien na yebo na on lela c'est que vraiment na bon sim tamotuya. Pire sœur nanga pena ya. Mais ba kize ba journaliste ba biso ezaya ba musicien bolunga boye belé ba comédien boya ke belé tezadi. Non, to comment on les battait mais ba comment ba ina bango. Boya bino ba koni foto mon actualité té. Ne ba koni foto boya aka boya mon ba tubiso ba mo lemba la bango. Et c'est vraiment courage aussi mais quitter mais le quoi des grandes choses na ça l'annonce pas na moi annonce pas auto moi image moi que c'est pas fanatique à Flore Makinis mais on a pendant ndeko junior nga matanga na lela sumu toi qui chia pour nga so na lela boye donc non quand c'est belé et belé wa bena Mado mwana mungala soit koti ba bisa singa ka parce toi mon wa junior ka penze ko le mwana Mado soit koti ba singa ka pondo limbondi moi le lobata na kimbo Flore Makinisi aolela Mado Mado okenda Mado Alex Sere Kami Mongo Sere Kami Mongo ya palais les condoléances famille de Mado. Merci beaucoup, ça commence bien et ça finit bien. C'était là votre humble serviteur Junior Moewabou, l'homme à la tinique de plusieurs couleurs à travers cette émission Carrefour des Étoiles qui a été consacrée et dédiée à l'obsèque de l'artiste et comédienne Mado et Kila du groupe Simba. Et grand merci à tous mes vrais. Là je vois Eldu Jengombo, moi c'est Apembe, le manager international. Et aussi Kouloutou de moi-même, Adrisha Moto, maître Beba Zibeba Yaya Bale Kebele. Et aussi Kouloutou Magela, le sage Oya Konsearanga. Et sans oublier celui que j'appelle l'homme de Dieu, le chantre de l'éternel, frère Alex et Kaloucha. Et clin d'œil à toi, à mon ami, mon collègue de tous les temps, de tous les jours, l'artiste Ginny Louindoula du groupe Simba Balobito Djali. Et aussi grand merci à toi, les foules et Big Boss, mon papa, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Maman Micheline, la femme sage qui bâtit sa maison. Grand merci aussi à la personne qui était derrière la caméra. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec l'un de mon confrère Jaguar. Merci à toi, Golo Mayala. Merci à Garnet et Mukenga. Et quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés, scotchés, cimentés sur www.congosuissetv.com et aussi partagez nos vidéos, abonnez-vous massivement et retrouvons-nous à la prochaine numéro. Bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à